ni yema vugisa saluketo pasikira mutwana kuvendia kwa matatu kali kwa matatu nsuku mtalongo ile message ndio kwa sababu serikali muna wisa kwa bongo sika de soluke mwanzo da bongo ni mwanzo de ultima itasema ni kwa kama ni foto mwanzo Mandombe oye oye Mandombe oye oye Mandombe oye 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 twakukumba yako Bana Mandombe oye oye Bana Mandombe oye oye Bana Mandombe oye 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 obani kwanzabe ibani yabaye Mami wanzani ilubatukulwa wazai batati wa mama muri Kongo betu bazokala byangala muyabila bejina utira mbanza kinchasa mbanza ya kiutonga izele mama pila mumpila do msafango solo mundi pasidongo ya yamila munandinga ya kingala kyokyo kaniro bangala mutanya ya kumsenisa mangangala kwa diba militaire kati pa solo moti batiro mama ni ngotuluba mingi na sindala mungu ba munoko oyo pamate ngande ko na bino na potama na kumwa bengi na ponaka kitila na kumwa bengi rive droite filo bengi ka Brazzaville menga na bengo mbanza kimbango kama tini kabuza Kongo mbanza kimbango rive droite au rive gauche Kongo ya Kinshasa kimbango donc la racine na sepeli mingi na zaki na bino na liboso na ko jokisa bino moti tika boyamba na komba ndiko nanga kuna isika tusaliwa mbasale tutaki mongo tama na kokende ya bili mena mbango na ko paki solokele papa jelo kuna pade ngena moto ko paki solokele papa jelo ngena pade ngena moto voilà en tout cas merci matondi mingi papa Shaoloma en tout cas merci beaucoup pambate tango to kutika tuta papa obelajo kuna Yerusalemi alobi aye asali musala la yi mi atiki bapoti donc milongoki longi betata wabela do bai kadito ko bela ya yesama be sama jama donc le termitier ngate soka ko sekanita ko parce que dans ya Paris ngana na tabo parce que comme ce jour na sala 2003 ngana kataka musala o ya ngaya musuni chaque fois ko kesika ko kenika fona sala wana soka déplacer na ko la leste ko mususu na fona na beto moko na ko tika ite kamate na yibaki mutu wa mutu yo to dana simoki mbangu wa tinna ki biso aloba ngai muno sama bena balunzwa ludia kweno mana menaraika muna sama kyokyo bakisibe sadike ya sadike telemitier azobi misle biso bambutu ba furumina kisoro ba mamu dibi ngala kutaka balunzwa sema ngala kutaka ludia kweno donc ya sadike sama na biso donc asali musana na yi adu elonga na ebitita kozama rapidement tango tokotika na butu wana kaka Yerusalemi ngaba diko pesa na témoignage caméra kutu ma batterie sila kimu na zokia mutu yezo bazo mona kuna ba kon na ba angelu bazingi Yerusalemi sika selu de zalaki ba angelu bazingi pesa na kacha isika ko de zalaki utraka yoka dimo wati ye bai bati to kuna na ilebo awal susu ajongi wabela jo mpai basi susu bega jamu wena yeto sabati lo ba pasi mo kimambo ya sale mo sala ye en tout cas to si mapenzi munapa kundungu munapelekete munapa kundungu munapelekete munapa kundungu munapelekete eloko wana to si mangoma kasi basi kina zala kanza kina zala so ndakisa ngai sika nazali babingi biso banwa na français nous nous avons dit ce que c'est comme pour le corico le français mais on a ça soit expression tant mon laï noir et mouti na latin negriti na negriti signifie ça negriti negro negriti il va objet de peu de valeur donc engweta didia vozoka kwa mitungi nyanzo ewa weta didia titungulwezo kanda jansola wa utuba zulu tatanza mitukutonde tadidia vozoka la pierre rejetée babiki miso les négros les noirs négriti objet de peu de valeur mais zalaka tant nous comme na transport de commun no métro kuna naso comme munda kutanga mais mujindo oyo
Bango va y on nous l'attaque. Et c'est les bango, nous sommes tanga, nous sommes le français. Moi, j'étudiais à talk English, non, je speak Dutch. Mon nom qu'on a bango, tu peux te la batolo, tu vas se comme professeur à l'université, quoi. Nous comptons quoi. Mais, comment ils aient, puisque nous sommes dans mon habitude, mais quand t'es là, nous y sommes oyo, à ce comment, ils allaient arabe, ils allaient chinois, ils allaient japonais, ils allaient à bango, mais ils allaient minier. Et bani boni. Donc, au moment là, akutala munu tu ngabala za wala soka telinga akuteli miso kimisi so miso akali tellement que ça là parce que mon délai na même kitu kiwana bana na biso bota bazana curiosité moko ko leka mfano ko sala nenge zo déclarer nenge ni curiosité za kana alors fin de fin akobitu ngisa sima wao ko tuna biso muso kile kwa wana sipo ngana sia mtu mmoja ubaki donc à partir de la paix qui la coaching idéologie à moi d'avait là ouais il y a suka 3 quarts donc n'engé muta le baka n'engé la sabouille ata ni bac plus 40 ya Sorbonne ya Oxford ngawo na yena ko ezali 3 ya sûr pandi kunengai boza la certain bozali na bokoti oza na classe oyo eliki na un quart na 3 quarts ni eliki franchement donc bon ça la sur les locaux ça mais c'est fait là que mingi mutamuntu wote loba tuko mata nkamba yelo célébrer le 4 janvier oui le 4 janvier ani na kune histoire té mais tata ki sima ki mbongo asangi sina ba étudiant mais étudiant no sona bazo ko ta classe ya quartier on commence venir le cancela bazo ko ta classe ya bazo ko la go zo ka nefu malonga bo sinzela ba ko ta la 3 donc le 4 janvier voilà faut la kisa ngala sasa kuna muta kungu meje remi muta mu umvana statut ya serika ngene hapo sasa vala lakini namuna mmoja ajibisabese kuna est-ce que banda wana basi pili mata classe ndenge na ndenge wala bila enkare ngipiti ngipiti kwa nini ya nyoka kuntu sasa kwa enkare kwa nyoka kadi apita kipe chulo asa kati umona sumo biluka ile emotion ya enka téléphone za bien oche musique zoyoka merci masima ditoye kongo sala mais ya biso ye kadiam pe bazar dans des cités parce que oyo ya ye 3 quarts c'est mwana wa bien sûr kuna kwa hotel le bon côté ou bien le kilo le colon donc en tout cas une fois de plus dans le temps on a été merci beaucoup msanda nana so meni chizanyo parce que tout ça va te mesale nous savons que ça te l'homme donc tozala na elika mambo sababu mimi ile yangu ni tukaje sababu nitamu iko ndono nikati amuka niko kata kama msalisa effectivement lelo na kendaki na tout ça la réservation ya vol en tout cas d'ici semaine prochaine vous allez trouver na suke menza basunga parce que lobaka kuna ntiza va kubunzi yaki ivuila voix dire tout et ça oyo et pas c'est-à-dire que le sika nzonzoi avoir akego avion atu pas d'ailleurs atu mo bakasi awa yelu kaba oye yelu se diapa dikundala tagadolale kadalungana ekadalina mtima voilà tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye papa Simon Kibabu Kiangani mwanda olinga te good yekaka c'est le patron du Papu Nuna les amis, vous avez dit pas pour la blague, non? Il y a ça, c'est la cachette. Il est patron. Il y a pas pour nous appeler. Mon sa famille, ma soeur, il y a des amis, malheureusement, il y a mon passé, mon salaire, parce que papa, il est joué. Ma soeur n'a pas dit sur la limite. Il y a quoi? C'est bien. C'est-à-dire que mon papa, il est là, comment testament, il a lié. Après ça, on va passer mon papa, mon chien. Alors, oui. Pour le one temps, je peux tester mon ah, ça date mon tête, mon
donc nous sommes au monde mais conseil papa Simon qui m'a au kianga asa testament ya tata sama kama mandombe bato ko sala ba réunion ba ko soki nini mais ye moko mo patron ya mandombe ye ngana za mon électronique parce que ta bazolo mo ko musana zo enregistrer fona ko na archive na ngai bref total la yelo kamba te no c'est na sikaku kuna et c'est que je peux pour que ça mbala musu ko tuna ko sala musu to manda ko musu kambe oui oui parce que mbala musu ko sala musu to manda ko na yelo yamando na sisi wana pompa kisulogeni kwa jamii na kwa jamii na motivu basi Mungu mungu msinga matanzi en tout cas, tu veux qu'il y ait la mission, tu vas qu'il message naïe. C'est ma parole. Ce qui est civilisé, tu as tout le la combat tata. Voilà. Papa, bon voyage. Vous allez me sauter. Toujours c'est un gars camion. Ah, voilà. D'ailleurs, kolaka ezakanu bala muté sinon muté muté ko yoka mbo ko sala ba sala ka ko ile ka ici ça va mzungu ya 5 iyo za somo kuna landa ba yo jour susu na tisani na paroisse ya Niangara ezala somo aolo banika mandombe oye olivisa izo kuna na seli cria mando ya kikongo se bimaki parce que tout le monde a ici papa Simon manque tout ça mais kuna eza ndenge papa Simon Manganga ni oye papa Simon Manganga ni oye papa Simon Manganga ni oye tata Simon Kimbangu Kanga ni mwanda felela wazola walembizola yani kaka wana na Kikongo ça les deux sont préparés voyage en Kamba qui va manquer les qui va bâtir ça par moi batata et seigneur tout même cadeau j'ai dit de voyage ce qui temps aux ala entre temps à tête remet un cours mais il faut de même le on m'a dit repas m'a dit dans la période il y a construction pas maintenant moyen na série de ça mon ça qui te autant sur 20 000 de ça là 50 000 et pourquoi pas yangwana ba maman tozala ba goigo ndenge papa ndeka lobby to kuta sous jeudi malgré difficulté tozala ba responsabilité na ba chorale makabo privé mais to ça rappelle na mando mais to la selo mo wa kitoko lelo na ba za chauffeur c'est comme nous ngam no me mama ça boete ko papa singa mo me ma bisi de abo me maka wala mo ye to lilo silsa attends de temps patata sur une na sala de corps papa déjà combien donc vous avez gagné les alliés quand ça c'est un peu baladi bango na nkenge kenga komi 3300 zona asali 2850 konzo asali 200 francs ya mwana ba mwa batata docteur la première section na zo futa transport bien on il faut de comme 5000 Inchallah futa le transport vital allez ça la noki na la tira na bongo dans nkando ganyaka bino boka kasoni te bato bafuta ka ticket nani atika na mbomba mama nkando bolukela biso merci konzo ye vraiment konzo vraiment na kansi basali musali to baye kopesa 3000 francs zona le chef kenge ye kenge 700 francs zona le chef vraiment esika bapapa ifao bazali donc na mosala sa bamena ntilisa ni fwefwe na bapapa efo
toyebi bino baza bato makasi na bapapa ya nano wana badécor vraiment tolingi tosilisa vraiment totya mabone papa na biso azosomela esika akendeki ye alobi kuna akendeki ya mosala me makambo nyonso azali wapi totya na mabondeli oyo amoni diffuse na biso akoloba te pamba te toujours baplace nyonso bakali totya makasi na mabondeli biso mpe tomona bato ya valeur pamba te na paroisse oyo lobi kaka pala mandombe ya ese mandombe ezalaka kaka ebangiso ye kandu 100 francs kandu balukela biso 150 kokisa 3000 donc na kati ya paroisse oza na bitumba soko lobi kaka mandombe toyaka oza na komplike okoloba nini ese mandombe ezalaka kaka kandu abakisi 100 francs yakona bamama tosala makambo mwa kitoko sona toluka 150 sona boluka 150 kokisa 3000 orke mutu asimbi fongola ezali nsona nsono ye nsona asimbi fongola esika bapapa love bazali papa love luka biso 150 tokokisa ta 3000 ame 20 papa yo awa na yolo awa konto boza na 3200 soki 300 ezali bokokisi 3700 papa asali totalite 13550 or que j'ai dit passer de salaire dans l'environ de 15 000 peut-être. Nana bi premier temps ka bi premier. Muda premier ezali kaka kenge. Kengo ye. Na 100 francs. Différence à 100 francs na kan. Kando ye. Oye. So ba pesi 150 bozi premier le dossier ici. Kelele. Or que esika papa banzonga sazali. Banani bazate. Papa Oti mu kan. Apanza panza bino. Vraiment. Préparez-les. À la prochaine, ça nous sommes en vidéo. Maman, quand nous sommes venus, ça combien? Maman, mais. Kenge a payé 200 francs. Kandu, Zoma Kandu. Kandu. Kandu ye. Oye. Kandu mususu ya mwana. 500 francs. Kandu mususu sima. Kandu mususu ya mwana. Kandu piakula. Kandu nyata. Kandu ye. Oye. Kandu pesi bonge bele. Kandu ye. Oye. Kandu pesi 100 francs. Ah là là. Maman qui lolo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Kengo ye. Kengo 500 francs. Je dis passer au bleu. Non, Kengo va tirer 500 francs. Au c'est pas pour nous. Yassi. Kengo 500 les amis. 500. Kenge abagisi 200 francs. Kenge na 300 francs. Premier nani. Ah, papa Boulou, merci. Premier. Sona a payé 500 francs. Il faut aussi dire. Konzo mleza ya Kongo. Ah là. Ya misala ni. Kengo ye. Kenge 400 francs. Gokombe otsama munoko. Kenge kama 5100. Gokombe mo munoko. Félicitations. Vraiment,
Chef, on va gagner tout, chef. On va gagner tout. On va gagner calme. Quel est Papa l'aîné, nayebi te soki apesi eloko te papa l'aîné imangiso ye bolingo mibeko mais papa l'aîné apesika mpote te wana kialide Bana va venir premier. bon Kenge azwi premier na 5100 bayekolela na bango na Kandu na 4300 balandi na Nzona na 3350 Konzo to comprendre kaka comme boyi na tellement basali 3000 et ça nayebi te soki papa panatata koloba nini donc total tosali 15 950 Bana ndombo ye na moni progression ezali pamba te liboso ezalaki posimba 3000 ezalaki passe mais progression na moni ezali kokende vraiment Nzona la prochaine de Tchada ata ba 50 000 ezalaki te okopota ba transporter Nzona oui Nzona ezalaka facile